Mbote bana MDG de TV mafuta sekeze linga wabilo mère Dorcas la grande dame. Quand to mesana wa pesa bino basango pe ba conseil nzambe apambolela ngai bino. Oui, faut aller pamboler le bosso pour pesa kimia enfin que tango vandi, vous allez vraiment poser détendu oyoka émission na kimia nyonso et osala bien po ebakisa 1+. Joie vers amai toji vanda chama kolikula mesa to ya kiti landa li solo. Touti koyoka lisango ya liwende wana biso Niclette. Oyo bazolo bake mbanda na ye ya danseuse merveille ya Mado Mutu abomie na lo bakarine ya Mado. Oyo ya comédienne yete bato bele ba okanisa ye non wana Karine certainement comme les Karine hein? Certainement pour na ba bato on peut trop bien penza trop tellement je suis pas trop théâtre. Oyo eza merveille ya Mado aza danseuse na orchestre Mosongolo Pagala. Je connais pas trop membre banini ya ba orchestre ya banini mais en fait c'est ça l'information. Et ndeko na biso Niclette poto kata na mukuse to pesa juste essentiel mais message essentiel to information bat bana au besoin to il faut bat bayoka ndeko na biso aban mwana poto amene ova na poto na bana nae je crois na yoki le solo bana misato hein ouais bana mibale mobali akuta ye na bango les Darcy en question oya joueur babotana Darcy mwana moko ndenge toyoka donc azali na bana mapasa soki na kangi bien oui c'est ça azali na bana mapasa et mobali Darcy babotane mwana moko Darcy ya joueur oboko mona na ba image et puis na ba vidéo et na ba émission misusu ndeko ya jogo wana ya pembe aza nzoto mikie je sais pas obozo mona wana. En fait qu'est-ce qui s'est passé babalana na ba information tozui babalana depuis 2016 mais bakabwana bauto kabwana kala penzate et c'est vrai ba spéculation ezo tambola ezo salema balobi ke muto abomi eto muto bwakele mbasu eza mbanda na ye wa danseuse po ye atikala kotikala na trône na régner eko pe kozala solo mais preuve ezate tout comme eko zape yango te selon ba information otozui to basango toyoki toko exposer to pe to yebisa bino quand même ango balobi ndeko na biso Niclette azalaki pe fille à vitesse lelo ba fille ya Android na ebité soki bozoka ba terme wana bako eza ba comment benga ba na basio yo mo baso balingi ba fille à prestige voilà ba benga ba fille à vitesse ba benga ba fille à Android ba basio oyo balingi vie à luxe hein ye mo wana eloko ta sala kata za ni eloko te malingi luxe et bazala prête à tout ba benga ba fille à vitesse. Bon, selon basango balobi ke azalaki pe fille à vitesse preuve azalaka déjà na mbasu et azalaka na mbasu mo babwakela ye soki na période nini et mbasu wana il paraîtrait esilaka te nde toyoki hein nde toyoki nazo kopesa ba message oyo tozwi de part et d'autre et puis toko analyser pour to tirer conclusion pe leçon eza toli kati na bonzambe pona lisolo ya kokende kofungola restaurant il paraîtrait restaurant existaka déjà a inauguré ngo il paraîtrait depuis 2019 restaurant existera déjà a fungola restauration apparemment ezalaki na occasion kutu ya Saint-Valentin de a inauguraka nini ya restaurant na yo wana kombo kimingai donc restaurant quelque chose alors déjà donc c'est une sœur oyo abandaki ko investir hein créer moi ba entreprise na ye parce que ça entreprise ndenge no bana poto ou encore ba congolais balingi kaka kolia kolata ba ba lobi te futur témoin na ndeko na biso wana azali quand même na bo moto malgré tout ce qu'on pourrait dire d'elle ake quand même Congo pardon asala quand même ba mambo mutako sala po lobi un jour pe bana ba se retrouver et akendaki comme d'habitude akeno kotala ba misala na ye
Et puis, parce que elle avait certainement des choses à organiser na Congo, tout na Kinshasa, et à part le business na ye consort. Et c'est comme ça, na kokende wana tango akei, likama ekokomele kuna. Et merveille ya mado, aza mwana mwasi oyo abotana Darcy, de mobali na ye, qu'il avait épousé, oyo, parce que batu musu balobi ke basi bakabwana. Bauti ko kabwana ya pas longtemps, depuis l'année passée. Nde na yoki. Mais ba musu balobi ke non, te bazalaka. Il y a eu même discussion, topé querelle sur les réseaux sociaux. Il y a eu na madoana, bako swana, na ba voice, tout ça. Bon. Kibombanda déjà zalaki. C'est tout à fait normal. Ata soyi bakabona ina mobali yango, kibombande continuer. Toyebi ba réalité mabala ndenge zalaka. Bako kabana mususu ezaka compliqué. Bako kabana mususu eko zalata mususu pe la film tozaki sujet ya séparation wana. Mais c'est tout à fait normal baswana, aswani ça et consort. Et nakanda wana ndeko mwasi azwi abwakeli mbasu. Et mbasu yango bandeko babwakelaki yango na makolo mibale. Na makolo mibale et certainement eza bambasu oyo ewumisaka te. Et où misara mutute au kufa parce que na Congo bamba sur 24 heures ezalaka pour votre information. Et au Kwandi lelo evimbi lelo lobiti bokene na baboko moko eba na obeta journée mobimba en tout cas on s'est retrouvé na comment. Ouais bamba sur 48 heures ezalaka ya 72 heures ezalaka ya 1 mois ezalaka mususu pe alibela pe ezalaka ba liba bomote me ba nyokolo kaka ezalaka pe. Donc oh wana certainement za imba sumoko ya mbala moko. Ende on a biso ya mwasi azui likama. Batu balobi ke ya mbanda moto abomi ye moto abwakeli mbasu po atika na mobali. Bo batu musu balobi ke mobali en question basi bakabwana na bango. Ba auto kabwana ya pas longtemps. Mais tu quand même que le monsieur ana koyoka sango wana asala crise parce que quand même ata so bakabwana ki a maman mwana ye et puis à moi so bavanda enda kumoko pendant combien d'années? Abalé depuis 2016. Bakabwana na 2022 soki 21. Attendez, ba umeli bavandi ndako moko donc c'est tout à fait normal ayoka pasi. Bandeko ya mawa ezake na ya pasi ezake ndeko na biso akufi nano très jeune, trop même je dirais. Elle n'avait même pas 40 ans, je ne crois pas, comme on a imaginé. Et atiki bana yamike s'il vous plaît. Bana yamike ake kufela musika ya bana ye. Donc et ça lui passe na mawa. En tout cas, na habité, na komeka kopesa conseil parce que objectif to mosalo biso to sala yango ya conseiller bato. Na obanana koloba boy. Si réellement, notre on a supposition. So ki eza solo. Merveille mutabwakeli maladi wana o ememi na liwa. Déjà liboso je vous dirais que libala wana ya yena Darcy so pe bolingo yena Darcy na eumela na ngote. Wana bobo sana ngote bocha wana mutu na lobi si soki ye mutu mutabomi libala ne umela na ngote parce que bien malaki et profita kate. C'est la Bible qui dit ça. À perdre. Yami balé na oloba na ndeko wana tope na bandeko nyonso ba kolanda biso s'il vous plaît. Ko tambola na makila ya mutu te na maboko na yo. Eza ba malédiction moko compliqué. O emema ba makambo belé yo kate bano yo kobota ba kofuta. En plus likolo ya nini e na bato basala bato mabe e ba mabe yango tina point ya oboma moto likolo ta musu ya mbongo likolo ya mobali ebele basala biloko likolo et plus grave moi si ya liboso eza o akufi ata vous-même quelle méchanceté bande onanga ne faites pas ça ba langa nzembo ba yemba baloba na ke mobali ambeta l'hôpital yo ke oboma moi si na ye pour na boti kala bo régner wa sir bo va na libela mabala bongo ekufa na ngo kaka sila na ona nzela donc kozwa ba risque wana te likola mobali o sa moto mabeto boma moto c'est vraiment méchant c'est très méchant na tuno motuna tel que tu es là wape moto sala pe bato mabe osumuka pe na bandenge mobwe et si on limitait ta vie ba bomio pour soi disant salaire mabe est-ce que c'est sengo te. Donc, il y a malamoté. Et conseil ezaki bandeko, ne jamais kozongisa mabe. Bible zoloba, ne vous vengez pas vous-même. Laissez la vengeance et la rétribution à Dieu. Tala, et là batu baye barate, est-ce que vous savez que Nzambe ayeba robeta fimbo roleka moto?
mutu mo asali mabe yo zo boule ke na tinda bato ta muso ba beta ye na bwa kele malade na sale bo na zongise bo ozo eloko zo ebate ezaki ta mususu ko tikeli nzamba kotelo likambo wana nzamba ko châtier ko leka yo ndenge zo kanisa o châtier to posala mususu pe surtout ba biloko banganga ba biloko bakisi ba biloko banini yala bato mususu ana ba moto ta musu ya makasi ko leka yo okeluke na ndenga molili ebalukeli yo boyoka lisolo magalilo mama bomba te kanda mafute mataye parce que bafingaka ye bafingaka bana na ye ake kota ndako anganga po asala manuela kitoko mabe akenda kuna kuta manuela kuluyaka donc aleki na niveau na dimension mo atala bi mama na ngai aso na meki ngande mutu na okufa bato abongo baza ebele donc il faut faire très attention vengeance na rétribution tikela nzambe mutu asali mabe pambola nzambe loba nzambe yo nde kota makambo boyebi bakokabwana mususu boyebi bamabe nyonso za mabe te bama mususu oyo tokutani nango na bavie na biso na baparcours na banzela epesi baleso epesi mayele tala oyebi yana bamabe musu nzambe apermettre to mpe bamabe musu ekomela bato ezala nango nzela délivrance est ce que boyebaka bokabwani na mobali yo omonaka ke mobali oyo mpenza mambo asalanga mais lobi nzambe aobombela ota musu mobali oyo akoleke na nyonso akotia kimia libala na ta musu otikela kozala na kimia te mwasi mobwa ye abotoli yo mobali yango yo oki pasi ozoyeba te nzoka nde nzambe moto alingaki apermetaki pourquoi parce que tu es tellement précieuse na miso ya nzambe que tu mérites mieux abombeli le mot bien yango na koencourager moto nyonso oyo tu as eu à perdre mobali bambanda basakana na yo bazongisa boye basala boye babotola yo mobali bazwa mobali tika kende tika et ça passe oui mais yo zonga na makolo ya Yesu nzamba akapa ba consoler motema no pe akopesa mieux que ça oui pona mibali ya pasi ya mawa ya pasi pe mawa pour les africains na ebite conseiller na ona kopesa parce que polygamie na culture africain ezalaka ekoma normaliser comment normaliser mambo ya ba bilinga lingoyo to bandi kolobela ngo lelo te avant que biso to exister il y a eu déjà des réalités des conséquences des problèmes des faits oyo sokote ya ndete ya batata na mete ya bango tete ya bango kaso bali bakufa oka papa linga kata moto azobisa bana yebo sala erreur nga na sala te erreur yango ezane nyo nja erreur yango ezane kasi bilinga lingati kozana base bele kobota bana bele ne be erreur yango bango papa na batubela bava bakufa yango wana mais bana ngo bayoka te pete mibali bayoka na bango te mobala to pekisi ye mais néanmoins exception ezalaka pe yango longo nya na batata o ba honora ba respectaka basi na bango tala so ngo zala iri ngo za bien na vie papa obala wana foyer na yo za na famille na yo batela kimia ba problème ezanga te partout mais so il kamboza bovanda bo solola na mwasi bobongisa baje ya po mwasi azongisa wasa yebo obima libanda emema ba problème ya kosakana te ma problème kosakana te si tout va bien tokotela bino histoire moko dans plus ou moins des jours awa ya ndeko ki mobali poli donc tina oloba na oka nzoto malili ba chair de coq esali ngai bakusu ebimi na nzoto mibali jusqu'au point bakati appareil génital likola bibeta un homme marié mais qui côtoie basi misu libanda donc tokangi parenthèse wana les hommes il y a trop de conséquences na babiloko ya wa marié obimi libanda c'est vrai ba raison mo bazala nango ezakaka moi si azem poli moi ça linko pesa nzoto te moi ça linko sala bote moi ça linko sala boete mais bozala pe parfait est-ce que bino basi généralement ba trompera bino te ata wa mabe ata problème automoka rosilika lobi esile suki wana ma OK jamais ozo mobali musuli banda parce que yo zonisa ibo sala yibo ebele combien ba supporta bona ba faiblesse sexuelle oka pendant des années mobali ki mobali ebeba na monaki commentaire mo na TikTok na ngande o momo sa komelinga lobi mama yanga ki ndumba tellement na loba na lemba nde na okoma message obwe bo pikiliki bo kundu eza sute a telema sute a combien impuissant mais moi c'est vandi wana
abi na lobelo te na otaleka na miso siko mobali nini nganzambe mobali nini na supporta que moi si tam soit maladie et moi si mbezate avant de akangi makolo te ezala te bazaka na ba raison mo ezanga tina ezanga mituna makolo si réellement ba raison bopesa ezala ba raison ba conséquence elingi elanda te ba conséquence elingi elanda te mais tellement ezala ba raison moko ezala ba raison te yango moni ba conséquence elandaka bino les hommes bo changer et donner vos vies à Christ bo banga pe nzamba ngo parce que belé pe ba osambela mais vie ya libanda bali kotika te ya mawa pona bino bandeko. C'était ça le message ou encore l'information au tozanango. Oui, parce que la spéculation au tambola et qu'on s'appelle mtabomi qu'on s'appelle zanango yete. Ah oui. To pesi conseil bande ko sa moninga mabete parce que ebilobité. Muto asali o mabe tika nyosto na boko nzambe. Ezaki tolikat na bonzambe avec mère d'Orcas la grande dame. Quant à moi, na moni bino mbala si manzambe apambolela nga bino, je vous aime. Pour n'abonner, s'abonner et abonnez-vous. Commentez, partagez et likez surtout, activez la cloche afin que tant au bas notification, pardon, émission si vous avez notification pour permettre yo mbalamoko kota Hollanda. Nzamba mona bino ba bonne année puisque vous avez na ibandeli ya mbula. Oui, abongela bino de bonnes choses. Merci, à plus. métamorphosé aussi mingo sangwe maladie na biso olingo baby naza toxiqué grâce à lui. Nzambe tango akufi badepsine balobi keno akose
koka abimaki lingala moko mais comme nzambe na biso alinga kokambola gloire na moto te lobi nango na ntongo baya kokuta bangulu basepelisa motu ya nzambe na bango yango bien aimé bato wana bakoma oyo biso toliaka ngulu te po milimo mabe ekotaka na ngulu mais soki bino boliaka ngulu te po milimo mabe ekota na ngulu bomelaka mai te po milimo mabe ekotaka na mai yango tokumisa nzambe po akufa asekwa avandi na loboko ya tata mpona kointercede mpo na nga na yo jésus de nazareth amen.